Capage TV. Nzambe soit ça permettre ma cam. Si Dieu Nzamba te pose, non on play. Attends le bio on a grand pasteur du monde entier. Chapel, a play, azum sa ma cam. A stop te pas stopper mokili. Ma te pose. Si go yo play. Capage TV. Mutako bima pe spirituel. Net ngana bima pa en pamba. Place na ko découvrir que parquet place na ko découvrir que parquet a butu pe ala kaso parquet mo ekangami parquet a butu ba ko sambisa milimo. Tika bo. Na yeba gango tongo na vie connaissance ya obimaka. Wana kana pasteur. Non, pasteur na te inga tanga sisote yanga na tangi na Bible na vérifier na moni que c'est vrai et na komi ko exerçango ne na lobi na bima. Capage TV. Esprit incapable, il y a bima. Pour comme ma place dans ça complot. Hein? Pour pas nuire vie na yo. Maman, ba nuire vie na yo. Aigle azo représenter Nzambe. Parce que azo volé na attitude o ndeke moko ta komaka na attitude o nyama moko ta komaka. Malgré distance na yo na zalaka. Mais tu vas yota na sebo. Amona ko le kambo waza pembe na iloko. Capage Télévision, mbote na bino, tolinga bino mingi bozo ebele, remerciement na biso na ba abonné o bazo s'abonner massivement. Merci na ba famille, ma bota nyonso ezara na biso, toza na papa na biso César Mabete, oh lelo toko sola na vraiment, to sala ba sujet za mo ebele, mais papa za maele mingi, frère César, ba nyonso ba ebie na mangembo, aza ko présenter, aza ko ya ko présenter te. Na bato ba vandi ba natif ya Bondal. Papa César, bonne santé. Ouais, nous avons service grâce, maman Cynthia. Ma caméra qui est bien. Ouais, par la grâce de Dieu, tout va bien. Covid-19, il y a bien par rapport à la maladie spirituelle, barobi kanda nzambe, yo réflexion na yo pour la maladie et puis est-ce qu'il y a Congo ezali? Oui, selon nous tous les médecins, nous tous mona batu bazo kufa na ba pays songolo to pakala. Donc ils ont accès que maladie on existe. Mais tant on va bengi coronavirus, c'est une maladie satanique, purement satanique. Mais il y a la volonté de Dieu, il y a la volonté permissible de Dieu et il y a la volonté parfaite de Dieu. Or, il y a des choses où Nzambe a reçu la volonté parfaite. On a Nzambe a reçu la Satan. Parce que Satan peut avoir un instrument où Nzambe a reçu la. Parce que vous tapez. Ouais, Satan a reçu Nzambe. Nous surtout Satan a triché à Kangora. A triché à Makambo Nzambe déjà salagi. Mais maladie oyo elle tout simplement écoute ça deux crises dans le monde. Premièrement, crise spirituelle. Et deuxièmement, crise économique. Bit, il y a maladie. Crise spirituelle, au monde entier, au monde partout, bakangi ba église. Bakangi ba église. Autant bakangi ba église. Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Mais batu baso que ne sou ko yokate. Et foi et batu comme sani et comme kita. Voilà pourquoi Bible dit na mamikolo ya pasi batu belé ba ko perdre de foi. Alors, diable n'a pas compris que le corona a bimisi maladie on a coronavirus. Bon, bah dit que à partir de maladie on a bana et belé ensemble bah on perd de foi. Parce que place que yo sous malo banzambe exact et bah comme qu'on perd de foi. Tant qu'on dit qu'on perd de foi, crise spirituelle qu'on banda na yango. Parce que ti maladie aussi là, ti ba église zongo la ko sambela, to kuta ba mususu, parce que ba perdre déjà foi. Et pour le récupérer, c'est tout un travail. Bit yango. Covid-19 ango, ndenge lobi bit yango wana, ndenge balobaki ke ba mindele balingaki nde ba africain ba kende belé, mais maramba ngo percuté, bango mo nde baleki ebele na maladie est-ce que ezali ya solo to ezaka makanisa bomoto? Non, ezaka vraiment makanisa bomoto. Soki maladie au moni et beti mingi occidentaux, ezaka tout simplement nzambe na auto so a volonté permissible. Kotala babandi na ko sangisa mariage ya mwasi na mwasi, mariage ya mobali na mobali, balongwe bake au-delà, bake ti ko balisa mutu na nyama.
Sotali Madame Catherine Berthelot, na Italie. Aïe ko sala mariage na mboa. Mais gouverneur, maire ya ville, ya Italie, aïe pas la drapeau pour à bénir mariage ya Mutuna mboa. Tu vois un peu? Et Nzamba Tali, avec tout ma kanda na Nzamba, yo ki Nzamba bon, na permettre siko makambo et ça. Tu vois? Kanda Nzambe, mais à permettre Satan, à tikeli Satan nzela sala. C'est que tu l'as en Italie, ils ont une percussion. Ils ont belé et ça qui est maladie, on a peine ravagé. Ils appellent à Masumo. Mais à cause de Masumo, il est belé. Masumo, il est tellement belé. Mais les Africains, tous aussi Sibiri kaka. Ma bé au occidentaux basali. Et puis c'est au Sibiran. Tu es au Sibiran. Et mais sur Italie, ils ont bomba et bombi mingi. Puis ils ont continué à bomba mingi. Kaka côté na bango kuna. Pas chez nous les Africains, ils appellent pour biso neti biso. Babilo ko autorisé on pénaté. Mais au moins en Afrique du Sud ba koufi belé parce que ba on peut ba autoriser ba mariage à mibali na mibali. Il y a un moment en Afrique du Sud ba koufi belé. Nous sommes des Africains, mais sur tali pays africains osa atteint mingi na maladie on les Afrique du Sud. Pour bango ba autoriser ba mariage on ba autoriser ba buzo ba on. Ba pasteur ba otiko silika ba lobi papa kofinga na lipe question makasi. On a le confié na poser quelques questions oh nazoyoka ba pasteur bazali koloba mais balobi il fallait pas nzembo lo bakia même ba pasteur ba copioté Covid-19 coronavirus koloba même ba pasteur ba copioté ce qui mutaki ce qui ba koko arrêter parce que en fait na tu go ça il y a la volonté permissible de Dieu. Nzambe soit ça permettre makam. Si Dieu Nzamba te pose, non on t'a play. Attends le bio on a grand pasteur du monde entier. Chapelle, à chapelle, azum samakam. Donc quelque part nazo condamné na confidé. Parce que Nzamba te pose. A te stop te pas stopper mokili. Ma te pose. Sigo yo chapelle. Ya te pose pourquoi? Parce que Bible lobby na Sophonie 2 à partir du verset 5 comment la Bible lobby rentrez à vous-même et examinez-vous, nation sans pudeur, avant que les jours passent comme une balle, afin que la colère de l'Éternel soit frappée sur vous. Donc, Nzamba pose pour Mutuna sans maladie, à côté de la katanda qu'on a, afanda, avoir conscience. Mais si on tali, batango, on va vivre se confiner. Si on tali la Bible, on a même Pâques, et ça qui n'a qu'à ta confirmation. Non, même Pâques. Et les gens ont confirmation, il y a Pâques qui a confirmation. Beaucoup de gens ont dit Kangela, beaucoup de gens ont dit mais il Kangela qui a dit et c'est le cicateur. Oui, Ésaïe 26 à partir du verset 20 à 21. Au moins, nous avons un confinement. Nous avons un confinement. Abibo kota na bakata banda kuna bino, boka na ba porte sima na bino, afin que kanda na ngeleka. OK. Bokota un instant. Donc bokota mwango ngamuke. Mais batu ba ebele ba bokota. Ton confinement mais batu ebele ba bokota. On nzambe ye moko na Ésaïe 26 à partir du verset 20 à 21. Abi entrez dans vos maisons, fermez la porte derrière vous, afin que la colère soit passée. Donc c'est la kanda moko sur le canal. Voilà pourquoi nzambe ni ba oya ba batam. Ouais. La Kinshasa coronavirus ces années. Ouais zali. Pour nous un témoin il y a 2 cas. On a yebi. Ndeko na uté poto aye apesi yango. OK. Il pas koufi. Na limité. Et ça vraiment vrai que les autres ba kolo, ba kulutu. Oui, bon, les autres sont ndengona. Les autres sont ndengona mingi, ndenge tozo mona. Les autres sont ndengona. Merci Papa César, donc nous vraiment qui to komona ki Maman Peña la yemba ki lo yemba Papa Fali Poupa et ça qui vraiment bien té. Tout mona ipe live ya Papa na biso Mike Kalamba yo en tant que chrétien né de l'église ko lo bani. Bon, moi c'est ça il y a pasteur té pa komela nga babi si tu rectification moi c'est pasteur aza pasteur té. Moi c'est nganga azanganga té. Or Bible lobby so batumi balé basangani bakomi moto moko. Soit le bazar pasteur tende.
En fait, bango mibale tango basangani bakomi mutu moko. Donc moi ça pasteur aza digne ya kozala lokola pasteur. OK. Parce que aza moi aussi à pasteur. Même des choses à comprendre. Donc à quoi que c'est le logo en salité. Voilà pourquoi mon Bible et c'est le baba makamuso avant. Bible le dit celui qui trouve une femme. On n'a pas dit celui qui cherche une femme, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oh, moi si pour trouver il faut loukaye. Oh, pour loukaye il faut jouer autant, faut jouer autant. Est-ce que Mike pas bala moi si on a à ce qui peut temps. Point d'interrogation. Bah trouvera pas battre sur loukité. Faut on louka. Oh, qu'on louka faut jouer autant. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Est-ce qu'à réfléchir avant d'être à Kanissi, est-ce que moi chaud, est-ce que moi chaud, pourquoi tu es un fiançailles? Et ça pour y est moutou. Et ça pour y est moi aussi. Azandeni. Au moins il ça la makamuna. Bon en fait, son fiançailles dirait à sa berère, bazarana berère. Bazarana berère. Net dans l'église on va ensemble là. Bazo kotsa biso tamboye, ba kotibino counseling. Counseling on a ba ben dabino 9 mois. Pourquoi? Et ça peut boyer bana. Il y a église avant ba pambo la mariage nabino, faut besoin de 9 mois. Poni, bazo luka boyer bana. OK. Bazo te yabino juridique, bazo te yabino metu, bazo te parce que kuna makama bata meyate. Hein. Poni, bazo boya que eloko nzamba sangisi mututa kabolango. Du po ba kabolango te faux, ba soit tant ba yebana. C'est le problème. Papa Mike okolo baneni soko hôtel biso. Parce que déjà que azali mosne azali ex na ye donc mais atikali maman ya bana na ye. Donc atazo yemba ata osala nyonso za vie na ye etali suye te batika ko mélanger bango mibale. Bon, en fait ngana nakoloba na conseiller boy. Ndenge Bible zoloba. Hein? Bible lobi na 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 6 et 7 à partir du verset 10. Ouais. Hein? La Bible dit à tous ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, Paul, mais le Seigneur qui leur donne, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle reste comme ça jusqu'à ce que à se réconcilier dans mon balinaï. Mais ça la mara sous souté la ça nanza. Ezo salamate Bible Jésus Christ abi batunyo soto baboya ki basina bango. Baboyi bango na mutema ya bienté. Ngate. C'est qu'est-ce qu'il dit? Abi batunyo so baboya ki basi to baso baboya kaka. Ah non, aboya ki na mutema ya bienté. Mutema ya bienté Lexine. Ça veut dire mutu moko ta ko boya moso ya balaki na mutema ya malamu. OK. Tiens, on combat la parce que en fait maman, mutu basala pas bala une fois. Mutali boso instituer mariage, c'est Dieu lui-même dans le jardin d'Éden. Même que chose comprendre. Et Adam et Ève, na mon gars ta place moroté, Adam qui a bali mon sous-souté, alors il a Ève qui a si sa vie mon mana Ève. Voilà pourquoi nous sommes so awa, nous to brosa na vie na mobimba, faut zoler temps. Avant tu es nanda. Alingi okaka zo corriger na kati ndaka bala. Yango mon non. Na lingio kaka na corriger na kata ndako libala eza difficile faut la lukana yeba yo et puis Bible dit supportons-nous les uns et les autres et là on est ce que ba couple les uns yango et yango on a supportons-nous comme ça on ka moi normal non au moins il faut ça la tout moko hein lukaka mingi tombola kama kama malamu ya salaka soka kama mabe ya salaka kitisaka ngo o kitsango ndeni so na musu se leki te et les kana ngote quand yo ndo mto ko mona ngo leki na meli menazo pour résulter. On a nommé là, par exemple. On a marié. 10 ans de mariage, Lélo. Il y a un bête, na kata mariage. Mais tant qu'un homme de Dieu, na dit que non ça la haute. Na me bango boy. Na ke nana mo sinanga boy. Et là on débat belé bazo zanga yango wana. Et puis ba pasteur belé bazo zanga yango wana. Est-ce que ba parent na Haïti na mambo? Ba parrain. Oui. Non, ba parrain bazara utile na makambo. Poni ba tie parrainage. Ba tiango ka sipona ndengo wana. Po so matata moko za bango baza na expérience ko le kabino. Bokende vers bango. L'église ko za na obligation ni église ça na kilo ni na kati ya mariage. Na kilo ni.
église c'est ça le pasteur mosusu pe bako benga maman bateye pe ba bengi papa mopanzi. Mais oui, parce qu'il y a un père spirituel là-bas. Il y a le père biologique, mais aussi le père spirituel. Au moment quelque part, Jacob a maudire. Mais Moïse est en malédiction. Donc, père biologique a maudire, mais père spirituel a une malédiction. Parce que père spirituel, là, moi, il par rapport à père biologique. Si on a événement wana parce que batu misos bazo critiquer na sepeli penato vanda moi wana pona moni mokolo to 10 ans de mariage c'est que expérience ezali batu misos ba condamné ba lobi tangu mama pede na bane ko beta mama kofi bazala kité quelque part azana raison pour ça l'émission wana po a dénoncer pas sûr bane ko mona ndaka libala mais batu misos ba critiquer que mahamu ya ndaku mahamu ya mbetu baloba ngona kati ya télévision té. Bon, en fait azana ki azana manque d'intelligence. Na manque de sagesse. Moi, je suis balak botina eban. Mais obimi exposé na télévision. Yo mosali nzambe. Moi si nda exposé nani moi si il y a mosali nzambe. Abimi na TV pour exposer mo balo botina eban. Manque d'intelligence, manque de sagesse. Parce que na kati wana bolingo esila te, bolingo bana ya aller otikala. Omoni na ko conseiller batunyo surtout. Oyo bazolinga ba divorcer batika parce que divorce est affecté à bana. Divorce est affecté à bana. Comment le faire? Mais ils sont affectés bana. Divorce voilà pourquoi on a l'état zo benda batu 5 ans. 6 ans bosamba kaka azo bengi saka binoka paso luka moyen bozongana. Bit ngo zaka po bozongana. Voilà pourquoi Christ a lobby Jésus-Christ est mort zoloba abi okoboya mwasino kaka en cas d'infidélité. Mais na conseiller attention à ça l'infidélité ngo. Na pese deux choix. Soit limbisa soit boya. Soko lingo bengani, soko lingi olimbisi. Mais ngana pona mingi ngamba olimbisa. Mais ça moi passé hein. Maman, ngapela sala mabe na posa. Non, ngana sala mabe na. Oui. So yona biso Jésus que ça bien tant mutu moko ta divorcer na motema ya malamu. Soit à ça monagi tu sais la ramedi toko boy. Mais yebaki te sona yebaka omoni asaloli Christelle akomi mona o andako akomi ndengwana alors akomi kozwa mabe na ye comme kotombola OK tango komi tombola mabe na mwasi abi bon occasion yanga pe na luka na bima na ndako yango wana vraiment donc moi ça mutu faut ko dialoguer na ye moi mingi pona kokitisa ye omoni soki mutu azokota na abimeki libanda utotambola tanga okota kechi na etika kanini na kata ndako mabele soki mabele ozo komba ngote tinda kona ekoma ndeni salite moi si tanga bimaka ke kutana baninga na ekutana na bato mais tanga zoya est-ce que komba ka pe esprit na ye est-ce que komba ka pe cerveau na ye abimaka ke ba ebisi mobali boy boy mais salite zo kota yo soko zo komba te salite en sani et ton ndako kona ekoma ndeni ndako kona ekoma ndeni mais tanga zo komba te mais il faut que baketch mutazo kota na salon baketch ezotika mabele sozo comme ndako wana te timu comme sous côté na ndako wana kozala ndenge ni c'est la même chose. Moi si tanga zobima azotambola azokende wenza tokutana makambo tanga zoya zalaka na poko soko ezoka tampe ovana na mwasi na o dialogue pe na ye nyo surtout wana na luka na longola o basaki ni bakotisa ki. Merci papa César ozokende vraiment bien boni mangembo aigle obo chaka wana ya munene bo comprendre que vous avez ta science makasi bolongo lango te pour wana peneza que ozole comme on dirait ozole kana na lipapu ya aigle mangembo aigle représente seulement Dieu lui-même iriel wa bo chaka wana non aigle zo représenter ka nzambe totanga na Bible on voit que aigle zo représenter nzambe ata o wana o même lion aigle o wana za makasi iriel wala prise à suka bo chela biso wana eza bonzambe eza kimdokite eza nde bonzambe mais bonzambe bino bo terre ba incarnation neni mutako bima pe spirituel neti ngana bima pa pamba place na ko découvrir que parquet place na ko découvrir que parquet ya butu pe ala kaso parquet mo ekangami parquet ya butu ba ko sambisa milimo tika bo na yeba gango tongo na vie connaissance ya obimaka wana kana pasta non
pasteur na te inga tanga sisote yanga na tangi na Bible na vérifier na moni que ça vrai et na komi ko exerçango ne na lobi ne na lobi na bima obima okende wa na so bima na bit na obima te pona bima non si ton esprit est incapable ya ko bima po e comme place ba ça complot hein pour ba nuire vie na yo maman ba nuire vie na yo il faut que ton esprit est comme capable ya ko bima ka pe comme place ba otonga yo place ba donner ba comploter bana na yo place ba donner ba comploter ba faire na yo comment Élisée na quel exemple mon la Bible hein Élisée habite ici Naman asi so bikisa Naman Élisée est un serviteur na yemoko Géasi Naman a subi biloko po apesa Élisée après guérison na ye nani Élisée comprendre que na kati ya biloko zo pesa ngai les présents na kati na kozwa ngote aibisi merci zonga na biloko na amati na cheval akei Géasi akateli alandi Naman itia ici Naman mukonzi na nga lobi ozwaka biloko wana opesanga ntango apesi biloko wana Géasi ake atiki biloko epa na bango lere azongi Élisée tuni Géasi outi wapi abi te nauti kaka kosala mwa tour moko abi yokanisi ntango Naman azokita na cheval ne pas peso biloko mon esprit n'était pas là pour voir il parle de son esprit donc ozomona atikalaki na ndako mais esprit na ye ezocontrôle serviteur na ye non yango bonganga te makambo nyonso to banganga basala ko satana sala na ebande na yebisaki atrisha nzambe atrisha nzambe non atrisha nzambe ça c'est la haute non maman soko tangi Bible na 1 Pierre 2 à partir verset 5 oka Bible lobi faites tous vos efforts à joindre à votre foi bosala ba makasi nyonso ko bakisa na kondima na bino atangi la vertu après la vertu atangi la science et la science c'est quoi Nzambe ye moko ayo sabatu soyez prudent comme les serpents donc azotina mutu aza la prudent lokola noki enseignement nango yako bima wana bozo ba enseignement nango ça veut dire enseignant une fois non écoute enseignant une fois et s'il kita yo oza neti ba pharisien Yesu soit tei bon ba sisi ba et to ndima makambo te to kina ba écriture to vérifier j'aime des pharisiens et roso Yesu abi ba atika tika bilo no zolo bana mais tant ba te ba vérifier ba zolo ba alors ba makamba solo voilà pourquoi tant ba te yo zoka pe tant que ne mo na livre sikoy banda ko fungola aigle wala obulongola aigle azo la azo représenter Nzambe parce que azo voler na attitude o ndeke moko ta komaka na attitude o nyama moko ta komaka malgré distance na yo na zalaka mais tsoka yo ta na sebo amona ko le kambo waza pembe na iloko siko pasteur espérant to ba timbele aigle wana kuma ko bangisa ba ko longola ki en fait ezaki wisdom school to che dessin aigle ko représenter que tozo tangisa école ya sagesse ya Nzambe ce n'est pas que auto chaki yango pour non l'aigle représente Dieu maman amoni aigle zala makambe bela salaka te yango na zolo maman aigle zala makambe belo ya sala omona aigle soki ba bec na ye a sentir que zo kata sumusunyi bien te manzaka na ezo kanga te omona te apikoli manzaka longoli yango abuki ba bec atiki musu ya sikebima bendi masala nyonso atiki masala sikebima pour azwa ba vol mususu voilà pourquoi mon Bible tinaka ezo recommander biso to kotaka ba chaîne de prière to décortiquer mon ayo deuxième épisode deuxième partie pour que musika te mena royal ici hôpital la maman et mon karma pas vu problème pour na yango ayembi mabeto ayembi manam bon déjà nzembo ngono na yoki ngote lokuta mabete malobi ka ba désert ezala kuna ba mamo nyonso ke ba simba ombongo ba ki se comment te kamana ba poche ba docteur ba bilo nyonso bongo même ba docteur ba sepelité ba interpeller en tout cas tu as sali malam bilo musu photo bimisa bat na poisa photo bimisa bat na poisa mon raté Nzambe auto bimisa ba pasteur musu na poisa ta saka na kukuti abimisa na poisa on a une méthode Nzambe ngana on sepela kutu abimba docteur wana abimisa ba na poisa moi je suis content de ça ok maman mon salité ezakuna ya au niveau papa César Toxili ici dans le premier épisode parce qu'elle a dit que c'est même zonga no kada likambuya aigle wana na photo vanda na wana mais on est aussi koloba que nous aussi ça réalisateur Joe Mystique muté bazo sanga site
oti koloba ke bokoko bafutela yango te mais tozomona bokoko bazofutela yango bambasu po balongolo mbasu ezaka bokoko bafo bafutela babiloko ebele spirituel bazofutela yango mboma yo lobi bokoko bafutela yango même na bible mama na ngai nani na bible obi na pesi bino ofele po bino pe bopesa yango ofele et pourquoi loko nga nazwaki ofele po nini na retour nga na ngina pe yango bato nasengela yango mbongo non non liloba na bango batali yo lelo mpo lopize za liboso kaka oyo nazio liloba na bato nyonso batali nga lelo nazoninga nalobela mingi pandémie oyo deux crises, crise spirituelle na crise économique. Alors bapays oyo bakozala discipliné te crise ebeta bango bato mpe oyo bakozala discipliné te crise ebeta bango donc osenga bana nzambe bazala discipliné na moment oyo ya covid oyo nazosenga mpe RDC na biso bakonzi na biso bazala discipliné la discipline napesi mbote na ve na ngai Caps Kinkela nalingaki mingi ve moko bien motema malamu napesi mbote na mon père spirituel que j'aime beaucoup le pasteur Espérance Mbakadi parce que tout ce que je parle je l'ai tiré de lui et napesi pe mbote na maman na ngaza na Londres nalingaki mingi maman Marie-Josée Babete bisukoza mbote na yo chef de guerre nalingaki mingi bisukoza nzambe nanga pambola ouais so ozolinga mutu mingi faut se rappeler contrôle spirituellement cela veut dire que prier pour naye kozora soin naye ouais OK merci David na Caps Kinkela merci la papa son chéri et ça ils sont vraiment bien toi à la base merci la Gina PMF babi molobeli moko to tikali na ye bien jour akoma musicien merci papa César en tout cas ça a liboso te ya mibale pete motikali ngamu na ko remercier minimum ko photo kota pena na kati wana ya ko te ba mwezali photo zonga lisusu merci beaucoup maman pardon maman a mpesa ba maman otina mikoro na mpesa ba kiti ate to si sana wana ba kiti zate mais ba maman ekeka ba bonza na mpesa ba Airtel Money maman makamuno tolo bawa ba discipline église ekangi po bazoluka crise spirituelle or ce qui hôtel na yo eza sous la sacrifice te hein yo pe force na osili yo kanisi banganga bandoki bazoboma te bazotia biloko na hôtel bazoboma bana bazosala makambo pendant temps crise est-ce que moi soki église ekangami na tia dîme te na tia offrande te okodimine force na yo faut être discipliné mais oui si c'est maman nzambe alobi na Malachi 3 abi mettez-moi à sorte l'épreuve dit l'Éternel des armées si je n'ouvre pas pour vous les éclipses et si je ne menacerai pas pour vous les dévorer qui est le dévoreur Covid aussi c'est un dévoreur cette maladie cette pandémie est dévorée alors pas dévorer ôté nzambe abi mettre en épreuve par vos dîmes et par vos offrandes merci pour l'autre ce que on a tozonga lisusu pour développer lisusu masolo ya makasi merci na bana mangemo nyonso na ozongela bino lisusu kana plateau na papa César pour to continuer pour photo eba pena secret ya mapapu wana ya minene wana ya babek wana ya aigle wana liboso ya porte papa espérant na ebi ke papi mboma comme ça déjà maloba nanga po il faut na zo pena pasta yemo na plateau et ça langa bien pour l'autre ce que Capage TV.